Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est bien la Germaine. Omoninga mohumu na bino, chaque fois nalinga kolakisa bino ba biloko ndenge na mesana. Donc awa toza na nzela tozokende Chikapa. Chikapa oyo boyokaka na sango wana yango oyo. Bon, je regrette parce que nalakisi bino mai ndombe te, mais tolekaki déjà mai ndombe. Awa sikoyo tozo foncer sikoyo, donc eloko nyonso tuna ndenge tokokoma na mai ya Lwange, place nyonso tokokoma na kobana nanga kolakisa bino. Donc toza na nzela sikoyo mpona kokende Chikapa. Donc oyo bayebi Chikapa te, vraiment ne manquez pas, vraiment bolanda vidéo na bokebi nde bokoyeba nzela ya Chikapa ndenge ezali. Merci. Nzela botala asomi ferme na ye bandeko. Awa place ya mabe eza te, oyo eza mabele na biso. Oyo nyonso bomoni eza Kinshasa, nanu tobimi kutu Kini te, tozaka na Kini. Bana poto bosoma mabele bosala bilanga, baninga bazosala mbongo na moyen muke. Osomi mabele na yo, omvwami na yo komi patron. Bokanga maka kuna te bandeko, boya bakoto. Talanga la Germaine nasina kangani kotoyo nazoyaka nanga mpona découvrir. Soki bozovanda kuna eza pasi bokoyeba makambo te, bobushaka bobimaka nde okodécouvrir makambo nyonso. Eza mboka na biso, eza Congo, mabele aka na mboka ya biso. Donc en tout cas je vous encourage na ndenge ya mabe te, je vous encourage bokita Kini bodécouvrir makambo ya bien. Mama, boni. Ndio mama. Mboka nini? Munga. Olobi eza wapi mama? Ina plateau bateki. Oyo plateau bateki? Na tokoti bandundu te Nde so bokomi be obende bokaboli sikoyo bandundu na Kinshasa. Bozaka na courant? Te. Parce que ça la batterie na ba panneau. En tout cas, vous aurez des difficultés ni koto. Ba difficulté neti ni. Neti hôpital li, hôpital ba kuto kwa sikonde. Zaki pasi moi so beli pour politique mbanga na bacha moi mekila bizaki. Nde basali ya monde sikoyo. Na pasi kama mai yango kama mai to mele to kolia pe ezate. Bana pasi makasa olia. En tout cas, biso toza pe bapaya. Biso toza pe bapaya nde omoni tozokende Chikapa. To découvrir pe nzela ya makolo. Nde balobi eza nzela ya bien yango toyebi biso pe tokota nzela oyo tobaye baavion toya pe nzela ya makolo. Entre temps tozomona bino, tozotalatala mboka, tozomona baterrain ya babilanga babiloko yango yongo bano ya kotokisa to ya bakalinga. Bakalinga eza combien? 500 francs. Makina au place babengi péage. Donc toyo kofuta ba droit na bango. Toyebi te soki eza droit ya nini nayebi te. Droit ya nzela po tozokota mabele na bango. Mais o nyonso oyo ezaka plateau. Plateau donc nanu kutu tokomi ata bandundu te. Toza nanu na Kini. Donc botalaka nde mboka eza monene. Donc awa eza pe kaka mwa village ndenge ezala kaka. Sa awa tokomi na Kwango. Mboka oyo babengi Kwango. Yango tokomi na village Kwango. Pe péage mosusu ezali. Yango. Donc awa je pense que eza pe na mwa barrage mosusu. Il faut pe tofuta lisusu awa. Donc moi batracasserie ya mike ka ya nzela. Donc on a Kwango, donc tokomi Kwango siko bana Congo. Omoni bakomi la province du Kwango na pont ya Kwango. Donc omoni mai o eza rivière Kwango. Pont nango yango ya bon. Quoi ya le chat. Pont o eza depuis ba Belge hein. Ba Belge. Donc pont depuis ba Belge. Long de 300 mètres. Wow.
yango oyo vraiment en tout cas mboka na biso eza vraiment monene alors eza mpe na mwa wenze namoni baza ya courant ou bien basingo ya courant ou bien ya panneau bacourant ya nani bagroupe électrogène ok bien panneau bakabolaka courant na bagroupe courant eza mpe mwa village mosusu bapesa bacourant nani na mwindo boselo oya vous continuez à boire. On va tomber. On a donc j'ai oublié na compagnie na sana ika nzela mo to fitene page biso mi bale nzela banka sango zala ngambo c'est soulagé mami yango ya voilà oyo ezali parc agro-industriel oyo ya Bukangalonzo donc awa nde entré nango boyokaka Bukangalonzo kote oyo bazosala bamasango donc entré nango yango donc eza nzela oyo ezokende bandundu ya 40 km mpona kokende kuna fo koma ti 40 wow atuka yango ya lendi ozwi engene oyo nazoyeba te eza na moko avataka makenge abengaka bakali voilà awa eza kaka na nzela ya Chikapa mosi toleki toza village ya suka tokomaki ezalaki kenge donc siko tozokende siko Masimanimba oyo ya victoire te ya village penda Masimanimba koto oyo la Germaine olakisa bito kotala pour s'abonner massivement la Germaine nde oh ba makala ba koto vraiment makala koto kolo ala sa to kumba place donc Chikapa penda tozokenda ngo na nzela mabulu nzela mo mabulu te eloko te kaka ndenge bozomona boye kitoko ya kosakana te donc pour ça kuta kozwa avion eza te faut découvrir namonaka ba savane oyo namonaka ba nzete nyonso la nature pour contempler la beauté filmé ça tourne aussi voilà omoni nzela nzela kitoko donc tozokende Chikapa na nzela makolo nzela mabulu te donc kitoko ti kuna nde tokokota botala kitoko makasi donc inutile ya kozwa kuto avion me toyeboye tozokontemple la nature
surtout Barjona. Kalonda. Ah, Kalonda. Bienvenue à Kwilu. Voilà. Où est allée la province? Province à Kwilu. Où est allée à Koto? Bangene toujours oui ça va ici. Défier Mike. Ah, vous avez la rivière, mais la rivière. Ah, on a pris la paix, mais on a bien. Comment on a la papa? D'où les sacs? Oui. Oui. La route pour Kikwit maintenant, on va forcer tout comme à Kikwit. Chikapa, donc yamoko na volant sikoyo. Yango tozoleka, tozokende, tozomona mona village ndenge ezozala nzela kitoko. Nde nalobi te nga moko nasimba volant kwa. Olobi? À quelques mètres na Masing. Na nini? Masimanimba. Ah, voilà, tolingi tokoma Masimanimba. Ya lusha ya solo. Ya solo. Déjà yango wana ezomona tozokende sikoyo kotala nzela kuna desante moko eza 30 mètres dedans. Kikwiti. ado présenté bawana la famille colonel mais colonel azata atikali bake matanga nde azo expliqué baningani wana eza bamoteur bagroupe mabe ya Kikwiti yango wana eza moto ya motuka monene te courant
toza vraiment na ville ya Kikwit baoyo bayebi Kikwit te Kikwit yango oyo totokomi liboso na omona boulevard na bango hôtel du Kwilu nde hôtel na bango wapi hôtel yango eza liboso eza kitoko eza ville ezaka lokola bamasina hôtel du Kwilu yango wana nde hôtel ya monene yango wana bakomi oyo rouge wana tala gauche na yo oyo hôtel du Kwilu c'est grand hôtel yango oyo donc biso tozokontinue kaka nzela donc oyo ezalaki eza Kikwit tokendeni ya lusha gauche notre so matibo nde ke cité te eza mibale te baentre nango boye na côté tosomi essence ok biso tozi gauche kuna cité donc eza mpena zando mpenza esprit donc comprendre te soda kosa bien nasepeli nango oka Kikwit après Kikwit andeko awa eza mai ya Lwange oyo boyokaka na sango Lwange awa toza na mboka tobengi Lwange kaka na nzela na biso ya Chikapa nde bomoni Lwange yango oyo botala nde rivière wana eza monene tozokoma Lwange tozomona eza ka mwa village moko ya bien bandako eza pe ya batol donc me bino boyebaka na mboka bato balamukaka pe tongo tala toza nanu tokomi 6 heures sikoyo donc bakamio pe yango ezoleka tozokota sikoyo na pont ya Lwange PCR ezali avant ou bien après PCR avant esinga yango wana omoni yango tomona bamama bazosala benye bana bazoteka deja babiloko na bango biso mpe tozozela toza na barrage awa tozozela bayamba biso ebongo bayebisa biso eloko nini baza nango mposa jusque là toza nanu tokopatiente mwa moke mais nakolakisa bino kala mingi te tozotraverse mai wana voilà awa eza mai ya monene mai ya Lwange oyo nayebisaki bino en tout cas batracasserie na nzela mpe ebele donc nde bomoni boye totelemi presque 1 heure du temps bureau boye donc ata bachauffeur ya bamituka minene bazoreklame mpona nini bazofutisa biso bambongo ebele omona futa boye 30 000 25 000 kota na bureau boye sala boye donc ezopesa biso mutu pasi yango wana presque nasali presque 1 heure du temps ya kovanda kozela mpo balibere nga na kende da yango sikoyo tokomi koleka sikoyo na pont yango oyo batie susinga voilà tokomi awa ya nini lisusu papa na bongo kuna botikanga pardon bofongola nga na kende pardon biso tokoloba yango na Top Congo
eza bien te awa kaka bandeko mwa 500 mwa 1000 euro ya komela mai ngai yeyo zwanga nini température kanda ya nini na bandeko naza te na papa kanda te mama sili balekisi etaku na makasi bongo eza mpasi mpona koluka omoni atende bino ndenge pont kitoko mai mpe kitoko mpo moko ya monene donc mai ya lwange boyokaka wana na sango yango oyo donc yango sikoyo tozokatisa eza rivière moko mpe monene tokoti na pont nango pont mpe basali yango mpe bien tozoleka sikoyo omoni mpe kuna nde basali neti mwa montagne mwa ngomba liboso kuna eza pont ya environ 300 mètres 300 hein? Kuna basali oyo babengaka batali mpona érosion esalema te donc c'est ça monde eza kitoko même soki eloko eza bien il faut vraiment te féliciter donc c'est ça donc yango wana tobimi pont tomati lisusu nzela entrée ya ville yango tokoti